Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Continuer. Là, tu as les 24 heures. Donc, tu es là, ma fille, nouveau. Kalaka. Voilà, j'étais qui. Ma papa. Niko mbali. Bilo ko mbali nde mina. Kolo mwana. Ma copine est là. Ah donc c'est parce que moi mba mwana bino. Non, le 3 octobre. Mais biso bana jeteki. Ba mama boyokite ah babi ba kolo mwana biso munoko eleki. Bino bolobine. Jeteki munoko eleki. Dirigeant Betty Karabino. Maman moi na kamba te mama makambo salami pour fêter na biso ya touro ne to kaniki ya touro na jeteki et biki rouge yo corriger ta comme ça to petit swanne de ko corriger na jeteki bombo mato eleki muto mato ele comme mato eza dirigeant biso toza bana liboso toyeba ote biso clôturer ma solo kanene zalaka bakote ne pesami basaka loso monika yo mo te plein faut te féliciter Bino. Voilà, mais vous c'est la carte 2025. Maman le va bientôt ko ça ni. Te féliciter Bino. D'accord. C'est la carte 2025. Mais biso mais 2025 tout le monde va se corriger pour se corriger moi il faut passer là papa si papa lobi ami faké beta la fois c'est que tomber là papa t'a envoyé ici c'est que ça dit grave mi ça papa comme ça papa bi faké beta c'est que ko mettre pour faké beta na ba tu ya nini alobi na ba we baza oui na ba we mama so moninga te tala ka bon c'est pas grave ba que il y a le binga na bolo baté ya na hôtel merci moninga gagner CP là non c'est ça la bise ah oui voilà c'est ça ma fille non malheureusement moi hein ça moi ça na programme national ya lelo ya reportage sur le kimbangisme. Lelo ezali le 29 décembre 2024 eza tozokende na paroisse ya Saint-Denis biso moko tolanda mai bakoleka bana kiteki baosalela biso po bango baza bana théâtre tokoyeba biso nini baosalela biso na mokolo ya lelo nde tozomona bango kuna na nsima bana jeteki lelo nde
continuité à fête la biso il y a GTK où il est le 24 décembre 2024 yango tokolanda na biso bandeko na biso ya GTK ndenge bapanda ndenge bawutaki na baye bakoti na église koyemba na bango animation na bango biso moko tolanda GTK oye GTK basali musala babeti dirigeant bokonga make bomoni GTK soki moninga seli bakitoko balobaka bravo GTK bravo tobwaki bino bafleur Banana
Sikoyo
Gede
Awa
Asina tela ya
na bongo jadi na bongo te na yandola ki bango te bongo na jadi te bongo na ngai bato na ngai ilombe na ngai ilombe na bato na ngai ilombe bongo na ngai ilombe na bato na ngai ilombe na ngai ilombe na bato na ngai bongo na ngai ilombe na bato na ngai ilombe na ngai pana oyo na pana akamole kosopa na oyo sopa na kana akamole kosopa na oyo na pana akamole kosopa na oyo sopa na kana akamole kosopa na oyo na pana akamole kosopa na oyo sopa na Como
Solo, salera,
Saint-Denis Oye. Saint-Denis Oye. Saint-Denis Oye. Ilombe ya Papa Simon Kimbangu Kiangazi. Jeteki Oye. Jeteki Oye. Jeteki Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangazi. Papa Simon Kimbangu Kiangazi. Papa Simon Kimbangu Kiangazi. Papa Simoni Kimbangu Kiangazi. Mwana Vera Wazola Wale Bizola Kaka ye kaka Yandi kaka na comme on a tata ya mwana petata pour innocent nous avons accompagné à combattre parce que nous sommes seuls combattre en Kamba et Yerusalem. Nous sommes sur l'image, nous allons sur la Kamba. Ah, vous allez dans la continuité. Nous sommes dans la champion, nous allons représenter chez Teki la parole de M. Assadini. Pour nous allons dans la fleur, nous allons de ça, nous allons dans la symbole. Les alliés qui ont représenté le renouvellement et l'alliance, il y a eu ce pas la GTK, la Tata Simon qui parle au Kiangazi. Donc, on sait que papa, nous sommes sur Makassi, nous avons traversé l'année dans la difficulté, nous avons passé l'année, après ça bonne santé, après ça m'a pas volé, après ça Makassi, pour les alliés, après ça la vie sur les alliés, nous avons fait que nous avons fait, nous avons fait nos centres, Amen. So, c'est une tempo. Limone la biso zana kashi na nzembo. Tatato uti omboka na yo ya bule. Tatato uti omboka na yo ya bule. Moni mona yo. Sifa makai ya sika. Utoko tamba na kwata oku. Ejale bande ya mayele. Kole kito ya tuto ya mafasa. J'étais curieux. eloko na ye naloba kaka lingomba mobimba ezali na esengo na mosala oyo bosali ndenge papa Simon Kimbangu asepeli kasi ngai na cadre ya représentant na ye eloko nasengi
Jeteki ndenge boyembi lelo tous les dimanches boyembaka ndenge wana fule monanaka. J'espère que tokolemba te kozanga na répétition dimanche nyonso tu. Ntango ozali moyembi ozoyembela nzambe na yo te, nayebi te soki yo lifuti na yo nini. Toyokani papa alobi na likolo kuna bayembi uniforme oyo na likolo yango te, kasi ya bayembi. Ntango yo oza moyembi ozoya te na répétition, ozoyemba te lelo lingo bato esepeli ndenge jeteki eyembi. Ntango ozoya na répétition te ozoyoka ndengo ndenge nini okoyemba dimanche. Ntango bandeko bazoyemba yo bande na nsima esalamaka te. Yango wana tozalaki nango na kombo ya tata mwana mpe molimo santu. Amen. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.